Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Kimia, ezala bisika nyonso ozuli bakoya kolanda magazine d'actualité en lingala facile plus 243 ya mokola lule bandi mbote na bino. Durant 48 heures, président de la République française Emmanuel Macron a séjourné à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pays homologue na congolais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé na Pokwa vendredi 3 mars eleki, Emmanuel Macron a yambamaki na premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, mokolo ya samedi 4 mars nde a yambamaki na chef de l'État de la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après tête à tête, c'est environ 1h30. Les deux personnalités, Bakenai kosa la restitution et entretien à Bango, Liboso, il y a presse avant Koleka, Nabajeu, il y a question et réponse. Prenons parole en premier, les garants de la nation congolaise, Moukwantombolo Fachi Beton, Abandaki d'entrée de jeu, Nako condamné agression rwandaise dans la République démocratique du Congo. Cher Emmanuel, tu nous fais un grand plaisir de venir en ce moment à Kinshasa, pays, capitale du pays où nous sommes victimes d'une agression injuste et barbare. C'est dans le malheur, dit-on, qu'on reconnaît les amis et le président Macron est là pour ça. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République française sont au beau fixe. Et après la discussion que nous avons eue, le président Macron et moi, je peux dire que nous avons tracé les pistes d'une coopération encore plus importante. Vous savez que le président Macron a dernièrement esquissé les grandes lignes de sa nouvelle vision de la politique française en Afrique. Je l'ai encouragé à ce sujet parce que j'estime que la France-Afrique est dépassée et que si la France veut être aujourd'hui en compétition avec tous les autres partenaires de l'Afrique, elle doit se mettre au diapason évidemment de la politique africaine par rapport évidemment à ce que les peuples africains veulent et de la manière dont les peuples africains regardent désormais les partenaires de coopération au développement avec qui ils sont en contact. Nous regardons droit aux yeux. Lokola Mobali Fachi Beton a épargné qui Emmanuel Macron pour condamner inaction na tina ya agression rwandaise na est ya République démocratique du Congo pe pillage ya ba ressources naturelles ya mboka na biso. Sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... La République démocratique du Congo ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert de la République démocratique du Congo doit cesser. Ni pillage, ni balkanisation, ni guerre. Déjà, le la Fachi Beton a tchaké contre Mir et Emmanuel Macron a lobby et Mbadi Azalaki obligé Yakou Sanza Paul Kagame. À cet égard, la discussion que j'ai eue avec le président, la discussion que nous avons eue avec le président Lorenzo, la discussion que j'ai eue ce matin avec le président, cher Félix, et l'échange que j'ai pu avoir avec le président Kagame m'a démontré une chose. Tous m'ont apporté un soutien clair au cessez-le-feu pour mardi prochain, qui est prévu dans le chronogramme,
sur lequel se sont engagés aussi les représentants du M23 qui sont allés voir le président Lourenço. Nous verrons maintenant si chacun respecte la parole donnée. Mais si je dois retenir un seul motif d'optimisme, c'est que tous mes interlocuteurs adhèrent à ce plan porté par l'Angola, le Kenya, le Burundi, et je salue, cher Félix, le courage qui est le vôtre de donner une chance à ce plan et à la paix. Avec une exigence légitime, c'est que tous ceux qui s'y engagent respectent la parole donnée, les rendez-vous, les dates et l'effectivité des choix pris et des promesses tenues. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo atikaki ete pona kotalisa lisusu na Emmanuel Macron ke oka u Rwanda pe ba M23 batiki mandoki te na République démocratique du Congo akolanda ya solo engagement oyo Emmanuel Macron azui par rapport ya ba sanctions contre Rwanda. Il nous revient d'être collectivement à vos côtés pour faire la démonstration que ce choix est le bon. Ceux qui s'en éloigneront auront une responsabilité écrasante et s'exposeront à la sanction de l'histoire. Et dans une région où la France a su regarder en face son propre passé, nous savons combien ce poids de la sanction de l'histoire peut être accablant. Ah oui, mokonzi azalaka nde boye, mokonzi ya solo oyo alalaka pongi te azali kobundela ekolo sur tous les plans, ezala na front de combat kuna, ezala pe na ndenge ya diplomatie. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atikala imperturbable, azali ko se comporter en vrai guerrier de la République. Moi, je reste, comme vous le savez, toujours sur ma position. Je demande à voir, parce que nous ne sommes pas au premier processus près. Les cessez-le-feu, nous les avons déjà décidés depuis le processus de Nairobi. Ensuite, il y a eu celui de Luanda, où il y a eu encore un cessez-le-feu plus un calendrier qui commençait le 25. Après le cessez-le-feu, il y avait le retrait jusqu'au 15 janvier, et puis ensuite le 20. Cela n'a été fait. Nous demandons à voir. Nous donnons la chance à la paix, car comme je vous l'ai dit, ma présidence, elle est destinée plutôt à favoriser la cordiale entente entre les peuples, à commencer par les peuples des pays voisins. Donc je ne mettrai jamais d'entrave à tout ce qui peut aller dans le sens de respecter ou de promouvoir plutôt le processus de paix et de stabilité dans la région. Maponami ezali koya Fachi Beton deux fois te, une fois avec action au Tchelibaya to lambili yango. Et là j'ai eu vraiment le plaisir de constater qu'il y a un engouement certain de la part de la France. Président ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosso ayambaki lobi eleki caucus ya ba député provincial ya province ya Sud Kivu na cabinet na ye ya musala esika wapi bazalaki na message particulier ya ko transmettre na chef de l'État pe makambu etali guerre na Est République démocratique du Congo na kobima na bango bazalaki communication oyo. Nous sommes venus voir l'honorable président de l'Assemblée nationale pour d'abord lui exprimer notre gratitude. Au moment où nous devons rentrer chez nous, nous lui avons demandé d'être notre interlocuteur et de transmettre au chef de l'État tous nos remerciements. Lui dire également que tous les députés provinciaux du Sud Kivu soutiennent la candidature du chef de l'État. Nous avons parlé d'autres petits problèmes qui nous concernent. Surtout la question de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu. Nous avons condamné la énième agression de notre pays par nos voisins, nous citons le Rwanda. Il y a une motion qui a été adoptée par l'Assemblée provinciale et le chef de l'État que nous avons rencontré à 2 reprises a pris acte de la démission d'office du gouvernement provincial. Et donc, il n'y a pas de question de torchon. L'institution Assemblée provinciale est bien en place. Aujourd'hui, le gouvernement provincial est démissionnaire
et c'est dirigé pour le moment par le gouverneur à l'intérim qui expédie les affaires courantes, au regard de la loi bien sûr, en attendant qu'on puisse organiser les élections telles que le veut la loi. Sur cette question-là, c'est réglé. Nous attendons seulement que ce processus continue. Nous avons demandé à l'honorable président de l'Assemblée nationale de pouvoir accompagner la suite du processus parce que le vice-gouverneur a déjà pris ses fonctions pour expédier les affaires courantes. Nous attendons à ce que la CENI organise ces élections-là. Nous allons demander à la population du Sud Kivu de soutenir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et qui a permis à ce que la voix de la population soit entendue. Et Sengeli Boye Bake Bloc, ya ba député provincial ya Sud Kivu, ba réitéré soutien total na bango na chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kejo! Gouverneur militaire pe commandant ya opération militaire na province ya Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama Yambaki, Lobeleki, représentant du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies na République démocratique du Congo Bintou Keita et Sika Wapi, atalisaki ba effort oyo ba FRDC bazali ko mener na terrain ya opération contre ba ADF pe ba milice ya Kodeko. Nous continuons les opérations à Mambasa contre les ADF. Je crois que vous avez vous-même compris que sur la RN4 de Komanda à Luna, il n'y a plus d'incendie de véhicules comme ça se passait avant. Que ce soit aussi entre Komanda et Mambasa, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de beaucoup travailler. En Irumu aussi, les populations sont rentrées et nous sommes en train de travailler. Boga Tchabi aussi, vous êtes informés. Nous sommes en train de travailler avec nos éléments, des fois aussi avec les opérations conjointes avec nos amis d'à côté. Et voilà, nous sommes présents partout. Sur instruction, il y a commandant suprême de la Force armée de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Force armée va continuer à pression na ba ennemi ya Kimia. Aujourd'hui, nous savons que le point chaud, c'est vers Mungwalu. C'est là où il y a plus d'insécurité à cause de ces mines-là. Parce que le grand problème, c'est le contrôle des mines. Et nous avons une compagnie spéciale qui est formée pour ça, que nous allons projeter vers Mungwalu pour qu'effectivement, ils s'occupent de tous ces grands bandits qui sont de ce côté-là. Et Sengel Boyabake, au cours, il y a un échange, représentant spécial, il y a secrétaire général, il y a Nations Unies na Congo, Bintou Keita, à saluer qui ba fort pe musala, ou yo ba FARDC, bazali kosala, pour na kozongisa Kimia, boindi zalaka. Kejo! Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de techniques médicales ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesameli bino boki mambangu na ISERTEM pour na formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kakate kasi na ISERTEM pratique ne pratique avec un pack pédologie boya et belé kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali koasire esika ya kitoko po na ba stage na bino pe ba bongiseli bino bibliothèque moderne po na kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour notre inscription, ba porte ISERTEM et Tikali Polele, ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM Kin et Zwami na numéro 4774 avenue Bobozo, na Mandrandel na Kingabwa, commune ya limité référence rond.TP. Tala
toloba lisusu nini batindikaka ngomba te. Isertem mbatambuta ya institut supérieur ya ba technique médicale epesa zuwa te. Ekeyo. Oui. Tout le monde réalise aujourd'hui. Le comédien de la République, candidat malheureux à l'élection présidentielle il y a 2018 dans la République démocratique du Congo, Martin Fayulu Madidi, autrement appelé Didi Paul, a zonaki lisusu na scène lobby eleki à travers point de presse organisé na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour na distraire encore une fois de plus peuple congolais à travers ba discours na ye ya lokuta ndenge ya mesana, ba discours ya haine contre les défenseurs. Il y a intérêt à Congo, les dignes fils du pays, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Contradiction sur contradiction, Nani Abosani que Martin Fayulu na Paul Kagame à l'époque président ya Union africaine, batambolaka liloba moko pona koloba keba sur soir cérémonie ya passation pacifique ya pouvoir à la République démocratique du Congo. Kasi Abosani que constitution et lobi makambo mususu. Didi Paul, constitution et lobi nini? La constitution de la République démocratique du Congo est claire. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. 5 ans, renouvelable une seule fois. Lelo oyo akomisa Kabila mutumabe alors que Yemoko Martin Fayulu a bosani makambaloba na même peuple. Monsieur Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Et du reste, la constitution est claire. Il est sénateur à vie. Si quelqu'un croit qu'il a fait du mal à Fayulu ou à l'entourage de l'Amouka, un membre de l'Amouka, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Alors, awa, Martin Fayulu aloba ke Seni ezali indépendante te, du coup, eside yango batinda représentant na bureau ya Seni te. Kasi au boycotté Seni. Élection oyo kozala organisée na même Seni. Au boycotté yango lisusu. Non, on ne boycotte pas la CENI, comme on ne peut pas boycotter les élections. Tozongela lisusu makambo ya likuta oyo oloba po na chef de l'État likolo ya d'intérêt personnel. Didi Paul Fachi Beton aza nani? Félix Tshisekedi, c'est un citoyen congolais, c'est un ami. Nous avons cheminé ensemble, nous avons fait des choses merveilleuses ensemble, nous avons fait des stratégies ensemble et Félix Tshisekedi, il fera ce qu'il pourra faire au pays. Il est du reste président. Intérêt général liboso intérêt personnel toboyi ya Martin oyina Félix Tshisekedi pona nini? Je n'ai pas de problème personnel avec Félix Tshisekedi, c'est mon frère. C'est mon frère et frère. Donc je n'ai aucun problème avec lui. Alors zuwa yango ya nini par rapport na effort consenti na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kozongisa kimia na est de la République démocratique du Congo ya Martin olobi nini? Monsieur Tshisekedi, nous sommes conscients que la guerre fait partie de l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi notre reconnaissance pour avoir sauvé les pays de cette poussée accélérée du processus de sa balkanisation. Okabona na Bemba, okabona na Katumbi, okabona na Muzitu lelo oyo kana yo yebani olingi pe okabona lisusu na peuple congolais. Les 11 mars prochains. Ah? Les 11 mars prochains. Les 11 nini? Les 11 mars prochains. Olobi? Les 11 mars prochains. Olobaka na yo yango. Yeke yo. Oui. Cité d'ambiance, charge couloir Kimbuta, aéroport bar, et pas PDG Oniva et Indaramame. Eyinde na Kinshasa et Indakamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu, aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na ba divertissement na bino, pe pour na ba détente kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta.
omela mwa kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique. Et bongo ba installation hygiénique, zéro infection et senga kande boye ozo melane siga ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobby aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala pona ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye imalamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te nani akoloba lisusu. Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo. Population ya commune ya Kalamu bavanda kaka boye bamona na tongo ba tracteur ekoti botunanga nini. Opération coup de poing ya Gentiningo Bilambaka ekiteli bango na terrain na délégation mobimba babandi kobuka nyonso batonga na mabele ya l'État kobanda awa na avenue université o clôture ya lupango na yo de borda o kolela o tonga mwa ligablo na balabala mawa o batu ya salon de coiffure baleli buka buka tolingi boye buka tolingi propriété kota na mboka buka buka monyo sokota timuna na kati buka mo pena c'est normal papa l'État récupéré place Naya récupéré. Et bongo tongo bakotaki na kapela vuzolage na vuzolage bangulu kutu bakimi kokamwa botala neti kaka bozalaki. Na mupanzi ya population oyo ezalaka nzinga communication esalamaki boye par rapport ya descente sur opération coup de poing na couloir Kapela. Mwana babuki deja boye basi nyonso o baboya mabala bazongi na bandaka ya mabala potoko basi na sutokoka bango toko ba Kapela on a 10 000 fois que Kapela wa sala ngoni on peut moi si 10 000 fois on a sala ngoni abi Kapela aliamwa liboka ngulu za combien $20 $10. So nga bimiki na quelque copie bwana za 10 000 francs. Moi c'est ça qui nous ba la Kapela, c'est même pas buka ngabiso toko kana. Apa awawa tozela bango sur rendez-vous na Kimbuta. Sepeli po ndenge basali, tukasiko to bana bafana na ndako.
po comme e no soka kapela sali mabete asale lo moko bien kapela ke sango mabe est-ce que yebi ke batonga na nzela leta na nzela oui to yebi yango batonga na nzela leta eza bien basali musala moko kitoko na sepeli nzamba pambola ye sepeli ka bana bazobeba bana ba baby ebele papa bana ba baby olo bana mwana oyoka yo taye na ye na kapela ngape na félicitation abuki pa balabala pe comme étouffement baye ba place ya kotala bar espace pe ezala bata makolonzela koleka ezate ozoleka na ozalokola mutu oza malada mutu balabala na prince bisika moko na bar toko vivre wana yo sepeli ndenge babuki kapela eza mawa po to baotala moko eza pasi yango osala bongo mais bazonga nde basima kote bandako batika balabala eza ouvert pesu mesi na poko ate mwa tembo nayaka boye te nayaka kapela te yo omoni neni nde babuki nga sepeli asepeko kapela ebebisi bana bato batongi na banzela edeborde tombula ebeti kimia eza te mai ekota biso na bandako totwala kimia te eloko bazosala oyo nde eloko babengaka kini bopetu nde yango tala minute oyo place totelemi awa yoka mopepe ndenge ezoya me nano basilisi te mopepe ezoya so okoti na matongi na minute oyo donc okoti kaka boye mopepe omoni bakulwaka nyonso wana ekomi bien nzela ya leta efungwami batongi bandako tina terrasse so okoti matongi tina terrasse bazobuka bandako omo terrasse so mbula ebeti mai ekoteli bango na ndako babanda kobenga leta aza te leta ake wapi ata biso likambo na mopanzi ya leta moko parmi ba responsable atalisaki boye na kombo ya hôtel de ville ya Kinshasa oyo nyonso tozosala lokumu tozongelaka biso moko bakinois toyambaka bapaya toyambaka bango na bacondition nini tolingi bacondition tozoyambela bango ezala kitoko tozokenda bamboka na bango tozolula mais il faut mpe totuta tolo ya kozala fier ya kobenga na bakinois et par baaction boye baaction oyo moto akomeka te baaction nyonso akozonga nsima baaction eza kofungola nzela ya kolongola bato oyo bazoteka na mabele koluka bango bisika misusu nul ne au-dessus de la loi intouchable aza te yango wana tozosala baaction oyo tobandaki na baavenue ebele bawileri tosali nyangwe tosali rond-point ngaba tosali lemba tosali bandal tosali 24 novembre donc c'est lembao et lelo toza na université koti kapela tochite peut-être na ezo ça dépend du timing kin eza ya bana kin muto abangisa muninga azate. La loi est dure, mais c'est la loi, la force reste à la loi. Ya solo ezali kosala pasi bande ko batonga biloko oyo misusu batonga yango pona sentiment te kasi ezali pasi badebuyaka mwa eloko ya kolesa bana po basi ovivre kasi soki pe tolandi kaka mawa oyo mboka ekoya kubeba pamba yekeyo. Bama tabakita baba kwa mabele na préféra bino édition mokolo lelo et komi nasuka. Kasi botika to souhaiter joyeux anniversaire na madame Gisèle Kabamba Agogo en direct ya Luanda fête monene. Ezali kosala makuna ezali koyinda mabe kolia komela champagne lokola mona musala avec un pacte paix idéologie profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. Vous épée na ba image. Bopesa merci na Gelor Tawaba mikolo nazo kobenga Air Force One. Na dédié édition ya mokolo lelo na mignon garçon la force tranquille Nathan Loutete les boss porte-monnaie magique na kati ya Istanbul la bière de Lixo Mutwala Tisaka Bastard neti na film olingipe Ola takitoko kende kuna epa ya Nathan Loutete yende makambu oboyi sala mokili na yo. Bama tabaki tawa balkol mabele na préféra bino. Ekeyo. Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.